Museki Ndingu tokosa batute batutu bayebi ke azam molobeli ya Ferregol. Ferregol a laissé d'autres musiciens pour faire voyager Museki Ndingu na poto. Maintenant il ne travaille pas chez moi, à une entreprise, mais comment tu peux amener une personne qui a travaillé pas dans l'hôtel, laisser tes poulains propres, ou défendre l'orchestre pour nous remettre ma musique. Donc, c'est que le gouvernement ne peut pas faire. Peu importe. Et c'est le cas où il y a Sankara. Quelle déception Sankara aux Zouana. Donc, les Simba branche, ils minimiser branche de communication. C'est que aux la professionnels, Museki Ndingu contribue beaucoup à makambo affaire. Batu musupe lelo ba comment linga faire pour na Museki Ndingu. Batu musupe balandaka musée pour na bazwa information affaire. To ignorer te Museki Ndingu na Angola ba beta mbata ya musuni. Pour na faire gola. Abandé ko s'attaquer na ba héritier pourquoi? Pour héritier na faire to ignorer te ba comme ko kemabe a comme na ko défendre faire comme un niveau ti ya ko lekana on na lingi na zo kumisa ngote masala ke ngo pona intérêt ya moto ya salelaka. Maintenant lelo zo lobake il travaille pas chez moi travaille kawa. Nani na entreprise a faire ou a signé un contrat. Mission nini ou azana jet set a signé un contrat. Kengai, je m'engage comme musicien à faire au sein orchestre faire pour une durée pardon, de 10 ans renouvelable. Azate, batunyo sobayaka ko ça test au côté. Et comme il peut être opportunité poto, c'est du gagnant-gagnant koto yo beta mbongo ekoti ba pesi osope koti te mutu moko ta lo baza salarié o azwaka fin du mois ba beta ta zwaka zate. Ferre aza mwana ya werate. Ferre aza mwana ya werate. Na okite. Ferre aza mwana ya werate. Aza leki ya wera. Ferre gola. Auta na wera be wenge muzika 4x4. Donc bayabui. Héritier aza mwana ya wera. Sai tango azoloba héritier azande mwana wera. Est-ce que wera bote héritier? Mais bon on dit ma frère mwana te par rapport à nous. Héritier est fabriqué dans la maison de Wera San. Frère n'est pas fabriqué dans la maison de Wera San. Tango na kotaka sona yembi nzembo moko. Tant sous des champs voix fait kaoka parce que nous avons une expérience. En force ya rovanda encadrement ya vie. On comprend encadrement ya vie sonné. Parce que on va mikolo bayemba avant biso donc bazana encadrement ou encadrement tu fais parce que bateau bayebi histoire on comprendre que Ferre a dérouté tu peux tout dire mais tu changeras jamais l'histoire l'histoire retient que Ferre aza mwana ya wera ye moko Ferre leka kolobake oyo papa nanga mais to lobi lelo oyo papa nanga te impression liboso sera toujours bon. Elias. Ouais. Balobi, c'est ça pour la bande. La patience et la longueur du temps. Phénomène. Boule, voilà commencer à grandir. Hein? Mon père. Ferregol ata nzembo na ye ya liboso ya vie na musique na wenge musique maison mère. Ferre aza mutu alekaka na télé te pona kosala babiloko asala. Mutu tango zo mata makambu pe changer. Soko ozala komela neti na balabala komela boye en plein air. Eza na ba élévation mususu na ba niveau musu okoma et permettre te oso esu masanga omela na balabala. Donc Ferre Ferre aza lelo aso na niveau ya kosaka ba sortie médiatique moko ya ba du genre wana te. Dire que lelo soto lobito zongi saka malobo bat baloba ke mwana nanga do Ferre mwana papa chéri. C'est lelo soto bito beta soto beta ke Ferre mwana papa. Wenge yo c'est président. Mwana ya Wenge donc le dernier fils né de Wenge musique à 4x4 tout terrain.
n'a pas quelque chose quoi. Donc merci parce que vous Sami et belé bon parce que sur ce moto comme on a 50K bon tu peux fêter pena en fait le on a bino abonné na biso ba internaute. Voilà, tout ça pour un nouveau numéro, tout ça mettre aussi moment d'actualité pour les gens qui les beaucoup mingi en internaute parce que biso boyebi qui tout ça bongo bonga des médias bi médias tout ba bongo l'actualité simplifiée. De même actualité à niveau na bino pour te comprendre yango vraiment malade. Je dis un grand merci na Shadan Kinsala derrière la caméra et puis yemo plus chose avant pe na montage. Merci Daniel Ozo qui diriger bon équipe technique nio surtout il y a bon na média. Et voilà tous on a bon invité moko oyo na osenga na Shadan a côté bon to nga ko sur na ye ma moze belo. De retour sur ce plateau avec Messi Bokanga. Bonjour Ndeko. Ouais, bonjour Bongania, bonjour à tous les abonnés de Bongania Média Télévision, bonjour à l'internaute, bonjour à les big boss, le roi de la forêt, le vieux Arena, Papa Musique, Papa Tembesili, Papa Poipoipois, pour le numéro 1 de la musique, logo de la musique congolaise. Bonjour à les fanatiques, tout y a une musique à maison mère ainsi que Naba Mouré à bonne musique, bonjour Naba chef tout, il y a Bisso Wenge musique ainsi que Naba musicien congolais tout et Naba Onyo so bazo beta ba concert Naba salle, bazo salle vraiment musala na bango malamu na pesi bango bambote plaisir vraiment ya kozala lisusu na kati ya média. Donc, les chaînes moko bomisa déjà na Messi et puis chaîne o epesa ba information ya bien na ba journaliste qualifié donc na zaka na plaisir sur na koti na kati chaîne oyo esala nga na plaisir ya kosolola ainsi que ya yo moko pe les boss du chaîne tozana yo kosolola na boss ko va na plateau moko za ngolu. Donc, c'est facile, lelo pena donc mitune zala yo ba réponse zala. Kite ko Messi to pesa bongo chance ta bandeko ba yaki bo ba tourna ka lelo bandeko ko bazala mois difficulté ba musu ba kina ba cours supplémentaire maka musu kili kiki. Donc là actualité zali to mo l'exango bongo te. Très bien. Parce que ba abonné na biso ba retour to na biso mais bo lobela ngote bo ndenge ni. OK. Bo to tika ngo bité nga moko pe le boss to ko kita pe bongo to solo la ngo mais na ki lo bongo lobi a kito na CP ngo pesi ba pote na ba nyonso ba obeta musique na bona ba salle ba c'est plus ça. C'est une affaire pas obeta musique na kito. Ba tonionso donc ba ferré ba fali poupa ba hérité ba Fabregas ba Kofi Olomide ba fali poupa na tanga ki ekutu déjà na bandeli kaka donc na ba Robin Omundibu bateau ba osala mosala bien donc bravo et puis félicitations. Voilà, merci beaucoup à CPLardo parce que le barapena bien. Il y a des gens qui commentent dans l'émission na les gars na bon na média. En tout cas, mais tu parles très bien. Merci. Voilà, na CPLardo pour na bon. On a habité mais c'est ce que vous peut savoir différence entre formateur, tout encadreur et na papa. Différence aux années. Un pour bien formateur, pour bien papa. Et aux années. Différence aux années. Encadreur Adam Moto azo encadré bino na métier mo déjà au bosalaka mais so c'est encadrement ya bien pour na kokola na métier déjà kokoli c'est suba mayele mususu c'est bon formateur moto ayaka ko former moto à cause dans le néant aya former yo a commission oyo zo linga okoma ozo comprendre papa za moto o tolobaka mobimisio mosalio na mis donc mobimisio na misu ya bato monde tolobaka o père na ngai papa botanga yeyo donc mutasala ke ngana bima na vie c'est père wana mutasali yo bima na musique ozalaki dans l'ombre moins connu tu étais nul musicalement mais hier à travers sa musique ou son orchestre a pesi yo chance ya kozala connu na public na ba mourir ya bonne musique yende papa na habite so bato ba comprendre nga moi bien malgré peut-être na lobby nyon sauté et après na bato ba mayele koleka biso ba comprendre que peut-être na pied de définition totale mais j'ai déjà l'idée et puis naza na bon chemin. Vous comprenez?
Donc na lobby ka te que on a lobby et suki peka bongo. Il y a d'autres peuples qui développent en ndenge na bango. Mais na synthèse tout na ko définir 3 étapes pour analolenge wana. Voilà, merci merci beaucoup. Monique Olobaro pena bien bimenga solo. Vous expliquez bien ce que loko eleki na ipa ya collègue na biso solo nani Israël Mutombo. Ayabaki bongo moko ya ba leader pe ya biso ya Congo on a combat faire gola atunaka question wana est-ce que oui raza papa na habité raza papa na raza kulutu na alobi malamu to bi mabe ko na tikelo pena o lo ba nenge papa ba explication pesi papa encadreur la formateur so ya boye raza papa abaza kulutu na habité yo mona onde. Merci. Frère Gola a répondu na connaissance nae. Il a parlé, on a le bâté kalobi ma beto malam. Mais, où est papa à faire? Pourquoi? La musique, moutaye ba faire na mboko azate. Koyeba ya quartier tantôt ba yebi ke orchestre moi quartier te. Wana yangote. Tant que la musique, la télévision, eza ndenge tozaka na bango na baetando ike na biso. Siko weka muta boti fere na makambo wana. Fere ya wenge azala konite et puis aza chance ya koyemba ta disque morte na wenge 4x4. Donc para na wenge azate. Fere ye koyebana aye ko botama na musique oyo na wenge muzika maison mère. Donc koloba wera papa ya faire eza faute te eza pe bêtise te. Faire koloba wera za vie na ye peut-être na âge wera na mwana ya âge à faire te. Logiquement to koloba pas za vie na ye. Mais musicalement wera za papa ya faire. Vous comprenez? Oya bimisi faire na misu ya bad. Oya sali chair de poule na misu ya bad. Pour d'abord tant maison mère et bandi to betan disque intervention rapide. Na kata intervention rapide to zangi na nzembo mo babenga ma Chantal. Limbisanga ma Chantal, limbisanga Switzerland. Wega na mawana ye na bolingo na mutema munene alingaka toujours a exceller na banana ye. Ndazwa azalaka na méthode moko ya kosalaka que à chaque vocal pardon ya musicien il faut tanga kombo na ye eza manière ya koteka mwana na ye. Et na kata nzembo wana tangu bana balingi babanda oyemba wera précisa alobi yoka kolela ya bana. Na pesi gola mukadi mon ami perso na champion Kobel bambote côté baza ba oyeba makambo na oloba. Wera lobi yoka kolela ya bana. Et puis abanda na mwana kombo ya liboso frère de poule. Alobate yoka kolela ya bana Adolphe Dominguez. Adolphe ndakoloba wera vient na ye musicalement maza papa nete. Vous comprenez? Mais faire batouba mon ango mabete, ba golwa ba mon ango mabete. Quelque part vérité est tacha balobara vérité a te bebisio bilamba sepela nango po ezaka vérité. OK. Mieux vaut vérité taché que mensonge et blanchir. Vérité ba masca ngo te. Po ato masca ngo lelo lobi ebimaka. Et puis tango ebimaka ero kiti sayo. Faire à moi na wer. Peu importe à koloba mokili lelo et retenant na motu déjà ya bato que faire à moi na wera babindombe moi na wera JDT bana wera balacoste bana wera ata lelo ena discours mosusu échanger le côté mais bazaka bana o pe wera linga bango. Peu importe makambo tout basalaka o seleyo o bill o nani
bango tout batira vers Wera. Mais tu sais que papa aura toujours moto et motema. Moni bana baka na manière de faire na bango. Moi même nanda. Oko fa na polo ba a nga père palo asombe lokote. Nga na osombe ya danger. Donc le bolingo lakisa que on dirait yo le ka papa. Mais papa zaka déjà papa po ya yende muté sali opokola. Oko matando na niveau ya ko calculer somba ya koleke. Faire rigolo à cause à la grande lelo na bandenga nyonso azaleli. Mais l'histoire ne changera jamais que faire à Zamouana. Il te connaît si beaucoup. L'histoire a changé. Donc, c'est que par là, tout le monde peut mieux de santé, faire un poulet. Par rapport à Malobana, il y a bien tout cas faire. Et sa conception est moto. Moni, bon, il y a une réaction pour moi, je trouve ça normal. Mais pour les autres, je juge un peu poli. Par rapport à la prestation, non. Il ne peut pas se comporter de la manière. Mais tantôt comportement, pour moi, ça m'a aidé et puis je suis à l'aise. Vous comprenez, mieux ne pas juger dans le pourquoi? Pour que bisogno sto pas na wer. Peu importe ma belle à papa, ezala. Ezala te okoko na niveau ya ko nier ki bo papa ya wer até na vie na. Donc to lo baka vie eza vie normale na nde ba botela été. Eza vie normale ya musique. Musique eza vie mosusu. Ba vie normale na biso pe eza vie mosusu. Même papa a botio, papa na biologique. Awa bimisio na mokili. Et empêcher te papa moko boye. O azwa yo encadrer o benga e papa to reconnaître e papa na vie. So lobinga o mwana nga. Yo ya to lobaka nga na mwana te. Naza leki na epo lelo peut-être na longwe na compagnie to na longwe na musalo abande ko laksanga. Ozo comprendre. Oza mwana. Mwana otika la mwana. Wera linga yana mutu mota linga faire koleka wera. Wera tokenda obeta festigola. O ba leader ebele ya mboko baboya mamona on dirait ça la faire comme la kwa yem ta produire biso. Wera ton papa atala kutu wana nyoso te. Na o niveau ba oluka ba salarié. Na o ba robimisa. Ba bêtise andima za la salut mais pour avantage ya mwana. Yo kasi wera sala ngo po aluka gagner succès. Wera azada na succès oyo ba faire bazo ya maintenant ba komi ba wera te. Ba makamba wera ba sali na musique ba faire non ba sali yango te. Mais lelo toko ignorer ba port ba faire te na musique. Toko ignorer niveau ya faire te na musique. Toko ignorer talent na été. Mais ba za la pe reconnaissant na papa na bango. Ce qui fait lelo lobby wera za papa na e. Et écoutez nini, et longola nini na vie à faire. Papa si ça c'est raison pour ça il y a avant le bacango et tu dois analyser quand tu dois mettre ma solo. Très bien. Tu dois analyser. OK. Papa si ça c'est raison habiter ça écoute là le bango va vite la vidéo à kala. Que non faire ça moi na wera santé. O aza moi na wera santé ça hérité ko hérité abana na ndako ya wera alia kuna aboka mikuna ti nenga bimaki. Mais pour na faire été quand Nemo fait un but de changer l'histoire il y a 23 ans passés, tous les gens qui n'ont pas ici comme moi, tout l'ongoué ensemble, tout qu'est qu'on créé. OK. Après, et puis monsieur le dit numéro oyo va sala wa bi oya le pont tout ka. Donc le pont tout côté ka. Tout wala otana ba ferry, a otana ba Adolphe, abi ferry ngapela na kati wana. Merci beaucoup. Obi que y aura mutamaye les questions qui toko mezo senga réflexion ya bien. Et puis une intelligence pour nous répondre. Donc nous lupango tokute kambongo tokuka wanga musika maison mère tango bokabwane salami na 4x4 wera kei Didier Masela Blaise Boula et Weranson. Et ça déjà pluriel. Jamais wera loba wera égoïste te. Aloba ke lupango tokute to lupango na côté solo ba na côté ka ba Blaise ba Didier Masela ba Adolphe balinga ba mona oh tipo lingo banda ndeni elingo loba mebele. OK. Tanga boade baloba lisute na et comme to et comme pluriel faire écoute na minute on a ata na moi dire te.
côté Wenge bandi bande komona Wera Didier Masela Adolphe et preuve année na fiche babande côté Wera en tête Didier Masela à côté nani Adolphe à côté et ba faire baye na C. Vous comprenez? Ça montre déjà que Wera aza mutu yatra wagon et ça Adolphe Dominguez Didier Masela et ndeto pine ya train et ça faire égaux là mais mutu c'est Weranson donc d'office il faut le bateau côté pour tout le monde bazo contribuer na bonne marche na évolution ya orchestre tobo ya port ya ba faire été ba faire ba contribuer na maison mère faire asali oya kokai ko sala et puis accrocha a sepelisa batu ozo comprendre apport na bango tobo ya kate mais ba komisa ngote lokwa ya bango eza lokwa lupango na bino papa tanga lobaka aoteka abanano et pas maman il faut ba solo à mettre maman d'accord qu'il faut toteka lupango avandisa bana lupango toteka soit moto azwa pourquoi pesa bana est-ce que bana mba contribuer na mbongo papa sombaki par rapport à yebi que bana ba contribuer na lupango na somba pona bango ozo comprendre donc bana part na bango na kati ya lupango donc tokoteka elingo bate so alobi tokoteka nde orchestre ezaki na ya bango c'est Wera qui nomme les gens. Est-ce que pour nommer monter bande ko senga faire il faut azala na Wera loba to Wera appelle ça comment dirais-je injonction tonine non mais tant ozana batu il faut beau travailler en commun accord elingo lo bate que Wera comme lokwa ko imposer kaka batu Wera c'est quoi vivra bon même lelo maison mère ndezawana Wera avant ça likambo pourquoi tout na fanatique est-ce orchestre zenga mais na kolo ba pété prise bongo te ayoki pas changer ayoka ngo poane po yebi ke biso to na part na biso ya na part na tout le monde bazo contribuer pour na bonne marche pour na réussite ya orchestre donc ce n'est que normal ba lo ba lupango to côté ka OK parce que par rapport ya sai tango azoloba héritier azande mwana Wera est-ce que Wera bote héritier logiquement parlant mais bon on dit ma faire mwana te par rapport à ne c'est que Wera héritier pas à mwana JB sont obito que na contexte wana mais batu baloba héritier mwana Wera sai tango loba bongo eza réflexion ya mutu makanisa mutu to komisa ngo réalité te ozo comprendre na ko fa un peu na kanisi ngabia Dimitri dans sa l'émission eza peut-être pas né eloko sala te wana penser nanga mais yo sala ngo popena wana na makambo sala molingi ndo sala nanga émission ozo comprendre ngolo batesko songa lobi bon batu ba pesa nga raison que ate ana raison ala kineka sala po alende na eloko non elingo batendenge sa lobaki eza bongo te wana pe eza raisonnement ya sai mais ngatiko na ko mema na ba fait réel héritier azaki na aja mukie o Wera mona ke aza mwana mais ezo senga encadrement na nga moko papa aza na maboko na nga pona aza na contrôle na ye eza lokwa nde to vana ba parents na biso na ndako oyebi ke okokoma na age musu otali boye olingo kende penozo wa ndako ofutela papa pa accordé yo te yo sokoli ce n'est que normal mais ape na mwana musu azwi mbongo alingo ke futela parent boy abi yo ko bimana ote il faut vendre pour ba comprendre que nano zwi sans sa maturité te non zwi maîtrise ya biloko musu te héritier fandi pas Wera parce que azwa kanano sans sa maturité te mais tant ba ko comprendre ka comme mature akomo koma na dépendance ya yemoko azwi maîtrise ya makam héritier tia longwe maison mère bande ko fanda so pas Wera te akoma ke pa na yemoko pourquoi ba autoriser quelqu'un pour ba comprendre que ça colle c'est quoi azwi maîtrise donc ça appelle likambu boya ko kende pe boye donc ce n'est que normal
Donc batika ba discours héritier mwana wera Ferré mwana wera Babindo mwana wera Lacoste mwana wera Serge Mabiala Bill Seleo sokolobi bongo c'est que ba Seleo pe ba ya koloba na wera te ba ba nete ba luka ba papa na bango po Seleo abandi abwake pa 10 kerod nazala kanyoza mama na bano boyakanga abeta boy po awuti pe na pétrole omone eloko mesani nango po tiko egoza passe animation nete bakitsaka tsaka ezaka nango pe na lisute mais ya uta na kingongolo ana facilité obeta po amesana sikoyo tenga bon sona lobby Dimitri ndaza journaliste Aouta peut-être na makamno ya image ko filmer ko monter est-ce que c'est un jeu cause à moi un pétrole les uns yo banda ngotongo o comprendre que o koli faut que la paix baleki baya yo pokenena na option mususu lelo embrasser option na oboy hormis ça aux appels na makamuso salaka o ezaya yo eza vie privée na yo toko etala ngona télé te ozo comprendre donc tant on a lobby net c'est le moi na pétrole eza ingir te bana pétrole eza métier o baba ne ko luka moyen de vivre siko awute pas dit que rod tant on a loba wera biso to se sacrifier to abana oyo vie il faut aiba ko traiter biso mais bozo ndimaka bana pona ko luka mbongo toko luka traitons ça bien mais na makamusu bo kokondima teke o papa na biso mais o faire ça là qui bateau ba yebi histoire ba comprendre que Ferré a dérouté mais et affecté biso na l'autre côté o kokondima nga papa ou pas mais ce qui na mokili ba yebi ka ke mutabimi c'est na vie ezap Messi donc tu peux tout dire mais tu changeras jamais l'histoire. L'histoire retient que Ferré aza mwana ya wera. Vous comprenez? Yemoko Ferré leka kolobake oyo papa nanga. Mais to lobi lelo oyo papa nanga te. Ba impression liboso sera toujours bonne. Mususu to ebi ki ozongi peut-être réfléchir intoxication to makamo boete na nemba boule na memara na mwana te. Mais et affecté pe biso te longoli pe bolingo mo bo ete wera saka nango pona faire rigola. Mais surtout quand il mieux payé parmi bah raison pour ça moi j'étais le mieux payé parmi bah tout bah ça qui a pour la zague la qui moi naté la zague qui yene kulutu. Webi papa nandaku arape na bana musu asaka cadeau spécial boye koleka pe ya bana mususu. Elngolo bateka yoza mwana te. Webi ke biso to bande ko vana ndaku boye père pe ayeli petite sœur téléphone menga ya na asombela ngate. Donc ngolo bakanga na leka papa po asombeli ngate. Non. Ce qui te réfléchir bongo c'est que tu as na erreur. Tu ko réfléchir jamais lolenge wana. Faire rigola azaki mwana. Mais na kata musala il était nommé comme chef ya entreprise. Chef à cause de mbongo ndenge morote na oazana se. Même ndenge yo zaboye na kata ya bonganya media cordon zali cordon ozwa ndenge morote na moto ya suka. Ozo comprendre. Donc ekenda bongo elingolo bateso ba pesi au salaire élevé nde ba komo mona lo kwa camarade to leki pire petit. Non. Ils ont grade, ils ont rappelé l'influence mususu. Donc étant chef, il faut pas faire ça copé na lolenge ya ki chef. Pour ça batio chef, ozwa ndenge ma onangai mungamba. C'est que ki chef no eze lokote pa nanga, faut batu ba comprendre que au chef vraiment merci beaucoup au moni que to vandi bena moi mi koto la po to yela ki bina likama parce que moni ba lobby belé ba basadi ba analyse tellement belé mais to sepeli bongo na page mo republier bongo Babindombe onga na mo na ta page mo la page Babindombe te mais la page mo mususu babisi Babindombe azo regretter pe kala comportement Ferré ala bi non so y faire azolo ba bongo si le papa ni ala nani o biso no surtout to sepina to yebi ke to soit pivot
papa na biso nde ye. Très bien. Musicalement. Na habité impression wana ozongo ndenge babilo azo reconnaître yango et puis aza un peu dessus le comportement na faire pour na babilo molobani. C'est ça. Omoni même na ndaku. Soko komi na niveau na ozonga na ndaku po mingi papa ezalaka plus makambo ya yena bana. Omoni lelo babindo mbekolobela fere ezate ke o ayina fere tonini. Même na ndaku soko moni mwana moko o manke papa o aboti bino nyonso eza peut-être papa ta telemele o mona ndeko mwana moko pe kaka ye muta o teleme. A luka a manke o atoza mukolo. A koma pe na niveau manke o po yo ozo manke oyo abimisa biso. Ozo comprendre. Babindo mbelelo tango koyoka neti fere koloba bongo. Quelque part à on on dirait manque de respect auprès de papa. Bango nyonso so bazala bababi, ceux qui baza ba faire eza grâce ya wera. O aza papa na bango. Na domaine nyonso père na yo ya idéologie azalaka. Siko ndenge faire oloba ke wera za papa nete. Siko papa nenani. So lobi papa na eza na BCBG papa na NDJB. Na eloko nini jiba sala na carrière ya faire. Na chance ndini o jiba pesa faire mokile yebi faire pona o jiba salela. Exacte. Soki kutu Blaise Bula aleka na tela lobi faire azala na wenge 4x4 te. Batu ba traiter Blaise na bandengo ba ko traiter. Pourquoi? Aloba ngopo yebi ke faire asala empreinte te na kata wenge 4x4. Mais na maison mère ba pesi yo ba chance ba opportunité. Et puis, tout y a que ça là, oh yo lingo sala. S'il faut chanter, chanter. Faire rigolo la tanzembu na ya liboso ya vie na musique na wenge musique à maison mère. Opportunité peut ça marquer pas wera. Yo kanisi babindombe. Batumusu peut-être oh nanu batiakite. Baza moins que faire. Non. Et ça ka ke po wera alingaki et puis azaki na mutema ya kopesa chance, non opportunité na bana. Vous comprenez? Babindombe, ce n'est que normal à mon amabe. Obi lingala musoko katela papa to vandi pe 4 boye 2 bandimi. Au moins pe 2 peut-être sungi peut-être to nyonso ba d'accord au moins pe moko pe a d'accord te. Musu po romona bino bango nyonso ba d'accord te mais pona au mona lokola o lobi kitoko. Faire gola aza lelo leader o mokile ko boyate. Faire gola a osala fierté ya musique. Mais eloko na kosenga na faire il faut encadrer ba sortie médiatique na ye. Faire so tali ba sortie médiatique a pechaka trop na ba dur na ye. Il faut a préparer ka bureau na ye ba travaillaka à fond pour na ba sortie médiatique ya artiste. Yangope et salaka qui professionnalisme na carrière ya moto. Omoni Weranson tomona lobe soyaka Weranson akanga biso batelanga tutufuni. Wera na qualité ya kibo papa na niveau na e akoka ko yakata mukomote ko répondre lobeso. Po alinga nini a garder o yaza. Mais après na munoko akoka koloba ba vérité musu pe nuire lobeso. Ozo comprendre mais na qualité na ye akoya ta bandobeta lisolo ya lobeso. Na respect moro boye aosani a se retirer. Faire aza mutu alekara na télé te pona kosaka ba biloko asalaka. Ba dire mususu eza isu na ba niveau na eto moni mutu tango zo mata makambu pe changer. Soko zale komela neti na balabala komela boye en plein air. Eza na ba élévation mususu na ba niveau musu okoma et permettre te oso esu masanga omela na balabala. Donc faire azal lelo aso na niveau ya kosaka ba sortie médiatique moko ya ba du genre wana te. Koloba neti ke ba vie ce qui peut le sengi que toza na bango batel na obeta bango. Voilà ma makasi. Tu vois? Mais ngana omona ngo mabe pourquoi?
oyebi Muzeki Ndingu tokosa batu te batu tu bayebi ke aza molobeli ya Ferregol. Ferregol a laissé d'autres musiciens pour faire voyager Muzeki Ndingu na poto. Maintenant il ne travaille pas chez moi, aza une entreprise na ye, mais comment tu peux amener une personne qui ne travaille pas na hôtel, laisser tes poulains propres au bakoye ko défendre l'orchestre na yo pour na remema Muzeki Ndingu. Ferregol a beti francophonie. Asali entré na ye na Muzeki Ndingu. Bon, Muzeki Ndingu abande ko sala nini. Donc na omona ngo c'est que ba gouver ba saka peut pas faire été. Mais faut to reconnaître musala o batwana ba sala. Lelo biso nga lelo naza défenseur ya wenge musique maison mère. Soki lelo ba roya ba lobi o ba yebinga te ko sala. Passe oyebi. Eloko saka passe hein. Des fois ba omona biso na ba télé na oloba na kombo ya Weranson. Na défendre ye na ndima peut-être batu ba juger nga na lolenga ba juger mais pour na leader na nga wana. Et en retour na yoka wera lobi nga na yebi été mais obi misanga na. Donc on dirait que soba mo boye makam na saka na miye bakate onaza po ba yebi na bango te menga na yoka ko se pulmoner donc na komi lokola liboma. Peu importe. Et c'est le quoi Wera Loba na yebi Sankara te. Quelle déception Sankara ozwa na vie. Au mon niveau, donc ba aider biso. Ba aider makambo na kokota makambo wana te, mais du moins s'il faut dire des choses OK et sali à les ebatu, il faut tout solo là. Pour ça s'est passé à la télévision, donc il faut tout solo là on a télé mais na nenga respect. Nako yatena bando finga faire, nako yatena manquer faire respect. Mais ba reconnaître ka musala oyo pe batu basala ka musique et sengi ka voiter ton musicien. La communication fait partir na réussite ta musique. Tango ça la communication na ya musique bien. Et ça contribue aussi na musique na biso. Vous comprenez? Donc ce qui les simba branche, ozo minimiser branche ya communication. C'est que la professionnalité, pour être professionnel, il faut lier ba couche wana nyonso, il faut au solo là, au mettre à l'aise et puis au professionnaliser nyonso, ozo lier orchestre na yo. Muzeki Ndingu contribue beaucoup na makambo affaire. Batu musupe lelo ba comment olinga faire pour na Muzeki Ndingu. Batu musupe balandaka musée pour na bazwa information affaire. To ignorer te Muzeki Ndingu na Angola ba beta mbata ya musuni. Pour na faire gola abande ko s'attaquer na ba héritier pourquoi? Pour héritier na faire to ignorer te ba comme ko kemabe a comme na ko défendre faire comme un niveau ti ya kolekana on a lingi nazo kumisa ngote masala ke ngo pona intérêt ya moto ya salelaka. Mais tant le lozo lobake il travaille pas chez moi, travaille à Kawan. Ça fait mal hein. Alobata collaborateur. Et ça attend mouké malam. C'est ça. Reconnaître ta moto non na collaborer na ya zawana pona osala yanga promotion mais na tinda ka finga te makamba ko finga talinga te wana za makambo na ye. Ngana linga plus ça sali pip marketing soit à concert il y a disque il y a un moko artiste na tinda ke na moto te là au moins ça peut passer mais koloba ba tout que Moussa za l'entreprise né à ça kananga te. Oh voilà, merci beaucoup. Nani une entreprise à faire ou a signé un contrat. Mission Nini ou Azana Jet Set a signé un contrat. Kengai, je m'engage comme musicien à faire au sein orchestre à faire pour une durée pardon, de 10 ans renouvelable. Azate, Batunyo Sobayaka, ça est test au côté. Et comme il peut être une opportunité, c'est du gagnant-gagnant. Koto yo beta. Mbongo ekoti ba pesi osope ekoti te mutu moko ta lo baza salarié o azwaka fin du mois ba beta ta azwaka zate tout solo la bien dans les partenaires il fallait lo baza partenaire là au moins je pouvais accepter mais kolobaneti que ya salarié pas na ngata saka
Et puis aza responsable Monique Lelo Nana Sakasak a regretté et puis kosenga ba polimbisi na ba leader muso. Pourquoi? Pour même moi sina ndimaka epo ayebi ke eza gagne peine na bango donc ndenga défendre affaire yango sala ke muzaya na mbongo soso na ndako. Maintenant oloba ke asa repa na ngato bimisi mobali wana ni pas mwasi. To mwana bango lobi oyoka papa na nga alobelaka bato pona faire me faire yango alobi asaka ni pa na ngate. Et ça passe. Merci. Donc, vraiment, la soupe de la monnaie, Chada qui nous a rendu dans cette Kuna. Il y a à quelques minutes, le programme d'année dans la maison. Merci beaucoup. Batouba retenir que le 29 au sortie officielle, il y a maxi single Nabiso de Paris unique. Vraiment, on a une plateforme de téléchargement. Et puis, on a la qualité à clip sur ce. Les fanatiques de Giza qui c'est la ouera le quoi ma bonta. Na musala kitoko ya saleli biso le 28 oyo. Donc c'est jeudi tokoza na kiponza British projection ya ba clip nyonso ya maxi single na biso o bokomona côté génération berceau modèle bayembi modèle Jamaïque na roi Sabo la musi animation to te moyena $10. $10 droit d'entrée au raté le côté ba betelo li solote toya to festoyer pour za fête to festoyer ensemble na orchestre na biso bayoka vraiment le savoir-faire de Weranson bamona niveau tolobakaza formateur ba comprendre que formateur né à travers génération berceau. Donc sur scène a profité déjà copia bambote na bana toi wenge musique à maison mère rendez-vous le 28 donc jeudi na kiponza British $10 au yokoti au tali projection et puis le 29 sortie officielle il y a maxi single mbote na maître Ninja Sikatenda hein, le grand stratège mon chef mbote na Papi Kakol Sebondo chef du gouvernement mbote na chef Igo Sente na pesi CG kata ba réseau ya Papi Mvula Dr Muzungu batutu vraiment o basimbaka bureau bambote na yemoko Karine Boluka mama Dubai olingo voyager na Dubai olingi o basombo mutuke ya bien contacter ka ngai na repasso numéro ya Karine Boluka résidente na Dubai congolaise awa akosalelo makambo nyonso mbote na Eveline Libota ma sœur privée charge à famille mbote na Basano Bang mon oncle Mami Banza ainsi que na batutu balingaka Messi Bokanga ngape na lela bino ya trop bana maison mère chaîne na biso ango bonganya média télévision bo s'abonner o nano s'abonate o pas s'abonner partageaka commenter olingo zo information tout ya wera ya orchestre ba concert ba répétition abonnez-vous awa o raté le côté donc na sepeli merci na yo le boss ndenge olinga vraiment tozano plateau moko et puis na réel na biso ayaka moi sympa et puis beau na lele ya trop maîtrise à trop donc koyeba musala ezalaka boye mais azaka reconnaissant na père lobi pesa te o papa te l'autre boya te bazalaka boye nani andima pe misuba oloba bogote batu misuba yemba santa tomoto mbele esa sala ta 25 ans ata demi 100 ans na to ba 50 ans koma donc tolinga te maloba na biso rattrapera biso na futur soko laki kokisela batu po batu batalaka baozela tango okosa bango ba mayele koleko bafandi na ba tango okokisa te baoya. Voilà, merci dans le babingi en tout cas merci na Messi Bokanga ozaki présent dans l'émission. C'est pe na analyse kitoko pesi bay o baza kuna na sima ya caméra bato batala biso na TV quoi. En tout cas balika biso na maile bon ba ko juger. Mais yebi ko lo ba rapena bien. Merci na présence na yo, merci na opportunité pesi biso surtout dans vendre ngano na plateau moko ko beta lisolo ngo. Merci na Chada qui tala na bandeli susu, merci na abonné biso tala. Boko vous avez na 50 000 abonnés, ça la biso bien. Donc, pour partager, pour commenter, de moi, bon pour l'emballage.